bakoli mususu mpona oyo na rappelé papi. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face. Na chaîne Abino, couleur télévision Tam Tam d'Afrique, tous les lundis à partir de 21h, vendredi na 8h et puis dimanche na 13h. Et on a pour na bande ko ba otala biso na nzela ya YouTube et plutôt na nzela ya TNT et ba otala sur nzela YouTube, vous avez votre émission en permanence, c'est-à-dire na ngonga oyo lingi, olingo tala ngona tongo na midi, na pokwa, olingo bandela ngo 50 fois la journée, playlist ezawana, to c'est la Abino toujours l'émission le plus récent. Naoya Souka. Chers amis téléspectateurs, vous allez constater que tous les même tennis, je ne sais pas, on va faire le choix, soit dans la première, quand tous il y a Christelle ou bien tu as Liboso, mais tu tourner le rôle à 2K Lelo, tous qui n'ont Lelo. Donc tout à l'heure là, nous avons reçu invitation, nous avons reçu l'appel il y a Ndeko Monko, où à la émission Vérité en face qui se retrouve dans une situation où il s'enguille aya koleka na émission na biso ndenge ba dekono so basalaka. Lui il nous suit souvent sur Alke Lufu le soir, c'est un chauffeur oya kumbaka ba camionneur kendaria ka so biloko zo na ba commerçante de ba ya so ba biloko na bango. Il a l'habitude de nous suivre souvent la nuit na téléphone aye et quelque chose ezoleka to et banda qui peut continuer le cas d'entourage naie et abenga qui biso le baki qui biso le biki ya le bara que moko mususu ye peut faire le gars l'émission Vérité en face et aujourd'hui ndoto naie kokisami mais na ndenge ya na koloba na ndenge malamu te pourquoi parce qu'il y a une poste pour assister à la ndenge Vérité en face c'est ça la maka mais aujourd'hui il est obligé de passer na émission pour nous raconter une histoire où jusque-là, azo cause la solution te, azo bata au banango neni mais comme à la mission où alobi aya nango awa pour que tout soit. On se retrouve juste après cet élément pour tout yambaye. Merci. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour continuer ces programmes que vous aimez tant. L'autre fois, nous avons contribué. J'ai reçu 5 ou 6 personnes dans inbox qui m'ont dit qu'ils sont prêts à le faire. Je le répète encore, moi je ne veux pas être l'administrateur Nango. J'aimerais que quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Et puis nous allons juste recevoir vos aides Nabino et même $1 montagne so bon moni boro contribuer
Je suis en train d'envisager ce travail même dans Pasteur Serge, qu'on crée un groupe, tout le monde nous a intéressé pour nous soutenir la mission vérité en face. $1 déjà, ils ont déjà belé pour la biso. Pasteur Serge peut-être à Roger pour tous na contrôle en OP. Une façon, il y a quoi améliorer encore le programme où il mingi, tout matériel, tout améliorer le plateau na biso et qu'on soit transport, organisation émission. En tout cas, je suis très reconnaissant là-bas où mingi s'est manifesté déjà. Où Alingi a intégré, vraiment fait ça dans la moto Alingi. Et non que tout Tchabato ba yebi na bangote. Le numéro a passé à ça, je pense que tant on appelle ça à conseil, ils ont affiché, mais je pense que Château Kola et Michel Ngang a assez, vous pouvez lui contacter pour qu'il crée ces groupes. Groupe Aneza Groupe, il y a soutien à Batou la vérité en face. $1, $10, $15, $20 au monde qui vont contribuer pour une bonne marche, évolution, émission et aux alabongo bienvenue. Surtout dans la carte, vous aurez des fois pour la test à ADN, mais vous pouvez toujours nous assister. Comme carte, vous avez a Christelle, papa naena, déco abimi, monsieur Amos abimi papa nae. Il faut tout ça là, tout qu'il y ait un test à ADN pour tout y être. Rien ne nous rassure que c'est son père, surtout que Yemora Lobby qui est à part hier à Zagi Perobima. Na basi mususu, nous devons faire très attention. Tant aux autres Sabino que boy baram ak boza opposé les lots pour éviter ni le lobby. Cette histoire là, il y a moi ça dans Libala, azobi mana mi bali musu libanda. Moi personnellement, je n'ai jamais compris ça. Ce qui moi sur moni que yo zana na ba désir, vous en a posé mi bali belé mais. Ko bala te, to soro bala ki, mon moni que yo vous en a posé ba désir. Boba libala. Au lieu de rester dans la cadre de sa mariage, moi pour faire des aventures, au co payer ma conséquence à ma casse. Aujourd'hui, elle n'est pas en vie, mais regarde comment des gens sont en train de souffrir. Une fille qui est en train de souffrir à cause il y a étamboli à ma bé, à maman, tant qui vivante. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, aimez vos maris. Femmes, soyez fidèles à vos maris. Ça va vous préserver dans ma cambo et belé. Ça, c'est un conseil utopé Sibino. Nous ne voulons pas de divorce. Nous voulons. Sur le monde, que j'ai eu le temps. Il y a dialogué dans Mutumora ici à lobby, muninga na ye abala, mais azwara mibali libanda et mukomso atuni abisabi mais pour nini ozo sala abisabi ngamo na kopenarate na ye barate na omoyo ka mobali na ngama be et donc na ka bien pour ça kana bimana na mibali mususu. Ça si vous vous retrouvez dans ces genres de situations, dites-vous que vous avez un esprit où ils ont poussé au sala makamona, donc il est grand temps sur yo pour se retrouver dans la situation là que yo moro monara. C'est-à-dire, au-delà de yo, il est temps de Nzambe assemblé parce que vous avez un esprit où ils ont poussé au Namakamboana. Bobati la mabala na bino parce que les bala ezali ngolu, ezali grâce sur les couilles du colon. C'est pas toutes les femmes bazoa ngolu en mariage. Elles sont belles, elles ont tout, mais elles ont peut-être une chance sur les utères aux ala. Na libala comme King Kester, un artiste musicien Mboka na biso. Ayemba moi ça tazana mbongo soit azana mobilité ezali passe à mikolo na mikolo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ici dans cette émission parce que nous voulons traiter un cas, un sujet. Lui, c'est M. Jancy. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure de cette émission, que Ayeko Luka Biso Awa na émission yo pour que to solo lana ye to aider à bimisa vérité Morazanango concernant, je dirais, un de ses collaborateurs, un de ses travailleurs au Batsarani Moussala Nanzela Aloufou. Monsieur Jancy, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso. Bonjour, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour notre choix au porté. Na PCP Mbote na Bandeko Bazana Aloufou Barota Labiso. Baïb Sanga Sine Moué Fungama Kuna la vérité en face. Batala Rangomi Kuna. Toyambio, et puis Topesio, merci pour avoir accepté pour faire passer les Cambo dans l'émission. On est là, c'est que ah, Abiso tozana na likambo ya robombate parce que ma bé sur les autres salles, il faut to belle la pour que ma bé dîner dans miki. Toyi toye ba et là on est dans l'émission. Merci vraiment. Na pesa bino merci ceux qui na Hollande bino même attend na Lufu quand de Betty solo. Vous avez na botala ma vraiment makasi puis
boyedaka balibote ebele parce que nazala so natala bamasolo nga moko so navai natangisa ma ya miso parce que nga moko nakutana na ka moko boye parce que eloko ememi nga awa eza vis-à-vis komona comportement ya basi donc moi ça moto apesa confiance te parce que ekutaneli ami na nga oyo nazwaki mpena azalaki mpena na vie moko mpena ya pasi mpena dabanda mpena kokemba nga nazala na mwasi na pale nautaka lufu me nafutela na mbudi natiki bandeko na nga na kasavu me nga nazwa ndako na mbudi mosika na mwasi yango balingaka mwasi na mawa te so mwasi azokemba tika mpena souffrir nazwa temps mpenza te ya kokutana ya oluka moye na localize na yabwe parce que oyebi lufu oke vendredi ozongi mercredi donc temps mpena ezalaki vraimen te loka nazwi chance ya oya lelo nalinga nayiya kutu mpona ka na nga temps epermetaki te me naye okuta susu même ka oyo yanga epai ya mi na nga oyo nazwi ye naotravaille na ensemble tozokende lufu tozozonga navana na mwasi na ndako azala na ex ne bakabwana deja kala nayebi mpeke bakabwana yebutaka koprendre nga kenda bandaki kovivre mpe na intel ayebisa nga te avana linga ye tovani ndako moko ti ayo koma na zemi na nga famille na nga tu bayebi akoma na zemi na nga tovani ndako moko nasala tu mpo na ye nakutaka mpe na parterre va même na mwana na ye ya mwasi oyo abota aovani ensemble me nga mpe naa na mwana me mwana nga avandaka mpa ndeko na nga mwasi e nazwi charge ya mwana na ye oyo nga nabota te voir même na téléphone wa nuzanga meme ata mbongo osomba téléphone nga nasaleli tout eloko esalanga mpasi nazwa téléphone na ye batiki téléphone na cabine nga naobima naozela kutu nazwa babiloko ya bato oyo fonakende otikatika bato babosana ye na motuka nakezwa telefone place atiaki na ya ye na ya ngai nazwi nafuti mbongo nabita nafungola telefone ta mosusu ekoti to ekoti bien te nafungoli connexion ezalaki polele bamessage ebandi okota batelefone mwasi batalaka te ne mpona yeba nano bamessage oyo poza mwasi nazalaka ne pale moko nameki okota boye natombe na elongi ya garso bazalaka na ye kala oyo oyebisangaki bakabwanaki abetela masolo ka maltraita ye donc asala ye bazoba ya grave epuis message olie mobali atinda ye mwasi otindela mobali voice tokutana na magasin parole mpena mposo tokutana na magasin nazwi sikoyo foto na nga nazwi na tie sikoyo na telefone na mwasi natindeli sikoyo ye mobali wana apele ekoti imbécile obanga oyamba pwani yamba telefone obanga okela mwasi otinda na foto mbalo na osala nango nini ya kokani na ngai aleki nga akalme kaka esprit na nga bana mpena kotremble nabita nazonga nao na pale naye mpena nayebisi ye mama telefone na yo osalelaki ngo na ntongo tosalelaki ngo lobi avona ntango na charge ote mpo ani olobi bongo nga biyango toka na pesi ya moni siko connexion polela bandi otomboka asiliki mpena ndenge azala na raison nabita ezala calme to rappele no numéro oyo otindeli message numéro oyo otie kombo komi soki moyesu soki moyesu soki moyesu ndenge yesu angani ote eloni oremarke yo ozala kaka boyenga bi te eza calme obanga pwani benga numéro oyo azobanga sikoyo na bandi sikoyo kotombokela ye mpona mwana sikoyo alinga duka raison moko ezanga ntina ayi mpena kosilika ya grave pa numéro yango erapelenga biyamba akomobanga na bandi sikoyo kose plaindre ngai nakomokele sikoyo na mawa naolela nasali yo nini nga mpe nasali yo nini yebisanga ye na ebokabwana te ekomi ntina niveau otindaki bamessage mpona nini ye mutanga bi te yo moto otindeli ye ntango nafungoli telefone onde message eyokende esali mpena batre mibale ya bleu donc message ekomi sikoyo yo ozozela réponse na ye mpo okende na magasin kasi keye magasin moto nande na magasin po ye mobali alaki ntango biso na mbudi akutanaka na référence na bonga magasin natomboki ya grave ya yo kobenga ye azobanga ngai na yambi abandi ofinga mbesili ya mazoba mobali yo mpe mobali yo ngade asi na récupéré masinga bi problème eza te papa ogane na yo ona olakisa yo ata baleki nono olinga bonga bi wana kuta osalela grave debe eleka na bete ebendana pene tirama ntina bamama biso libanda bayokango aloba pena mpo parce que bamonaki mwana malamu so nabimi natikaka ye na pale tiyoya koarrive lobi nango ake mpa na bango mpa bango eza na bapompage kaka wana bakota bambinza wana azongi mpa na bango na ntongo yo noko na biso lobi kutu nde eza boye tobalanga nanu te mpo nazongana mpa ya biso yo so oza posa nanga fo yaka kuna aza na zemi na nga abi problème eza te
C'est ça le pena bix au pena tinenga pena na ya awa potaka bando pesa te mais na komi boyi nde to c'est l'émission boyi aza conscient place aza otala ngo patala ngo ako c'est likamuté aboti na mpete oyo pena sala pena ngana zana séparation musika na ye kozonga zonga na tikele permission zonga mena kina pe kotala ye na pesa pena commerce atekaka libanda ba batige ba kwanga tout ça pana bango akina pe kotala ye ko arriver yana bonga mwasa benyinga oh papa ça soza pinga se naza parler na olinga na bima oya kanon boy efnazo episayo na oka pasi moko oh moi si na okutunde za boye est-ce que asaki na zeminga bi oh oti to zaki na parler episayo oh mais to kamwe pena mwana 6 mois ngabi aboti to ndeni ote akene oka posa masuba akene suba to ke akende boye abimisi mwana pena mwana 6 mois ya mwasi tala suki ani kokumisa kumisa amisi ya kokufa ote tonga sali grand besoin na mwana oh ya zawa papa na titi da mwasi ya zemi kutela kisateke mwana utobo zemi utolo abenge pembeni na komi tout consoler lisusu ote omoni ngabime comment oyebisi ngai te komi tina niveau ndeni oh mais c'est na ngai te na mba te mais comment papa azana na mba bamoka na ekutu na mba sunga na traiter mba suwana na fona nga moko ti mba se sili mais yeka na zemi fc mais yo bano qui n'est pas médecin c'est que ba qui se mêle pour na ba douleur mba so que compliqué faut on pas médecin ou bano qui ne kilo yeba penake so il le fumami mais comment na conseil so pe bota des gens yebite que non ba ne ba girara moi c'est zemi ne ba girara comportement papa na tika ye pena distance nanga na yako confirmer penake c'est que zaya na zemi nanga te soit à kosele nga likambo o jeune on a comment ko finga nga na ba téléphone impossible na on la ki ça na démontrer na yebi na makuta na yo na longa pena na zo biloko tout ya parler nga ya mbudi tiki na mwasi on a longole musika nanga ilo pene meminga audio ezaki vraiment passe ce qu'on a komona muninga nanga ko kufa na bêtise ote nga ki na lufu na mimanga ba biloko na zongaka za batama ko boye na keyi komika ba nzela ba songololo wana boye kare yo saniti ma bêtise kiti mulili peza ki wana lokana zaki na ba convoyer na sika mote botike lo siveka na master mo za quelque part wana koma pa na ina na sola ne tam so ke singa pe na la bino la na ka ko siveka ngana oya e ina bengi pe mwana mai ah ye papi oh non c'est bon comment komi ba pesinga pilo na dami moi si na yemte ya ko servir biloko wana servinga pe biloko bien na liepe tongo pe tani ntola kani pe matina nga to la ndeli ba chrétien de lufu ma crédit to yozo okoma nga master nga to zara na ye to za ba master mais nga ne vola bongo nde na ila bongo ba convoyer na nga ko yo sala ke master na bisingo azana na master ni moko boye azo kemba fort ya osakana te azana mwasi akina lufu ye mtasala mwasi mais siko mwasi akangami kuna po yaya mwa beska nde zalaka ali po mezo tena kutana to sula na mwe pena mas pena ko po mini yo mas boye mbali pena mbinga moki ma ya mambeleke bele asala fort pona nzele wana mais siko na minute ndaza bakangami na lufu mwa ba fort pena ya ti so mwa uza ko sunganga to travailler na bina baza déjà deux ça na bakisa yo boko matrice à la fois donc aye mutayeli au message aye kola déjà nga na pesa e cop nde ya master moko boye ya koma pe ko kumba yo kota na place na ye ya pa ndimi travailler na ye to kina na ye et ko arriver na ye pa na ye na parler arabe lo nene zala komi to vandi à ma grande surprise moi si moi bimi na kata parler oh mbote bonjour atala pas vous bien nga mona mi lobela mais moi si on a yebi mais yo yebanga tendeni na bengi Mohamed pembeni abi ona leki na yo to mwasi na yo oh mwasi na yo oh tiki na loba na kene na mso oh tuni mbo panga bitena tuni po yo yebisa nga teke yo la mwasi na pa yebi na mwasa na lufu akina ba lufu leki bomo na ye kuzonga tongo to keisu sulufu na kuti susu la fille yango kaka kuna nazo mbete alimwa ka to ndenge no comprendre te abiso na bina yebisa ye Mohamed ikambo puis ti Mohamed abeta lisole ke ya fille yango azana zemi azana zemi abilikamba zemi so na bina bando loba ye ngona bomi mama na bongo mais fona ke nango calmement proprement
so na bisi Mohamed ondimelanga te papi pe na lufu ondimelanga te habite na place oyo so na beti lisolo oyo na ozwa solution calme même puis na sauver nde kutu ka master na nga na posa kande ami na nga za sauver pona boya koya na bengo nga koyelela puis au père lufu pe yebana po oyo amobalo bazane bino solution lolo lobi nde moni na bakita fallait na ya pena taka na 4 semaines pena na vandi pena po ona luka sauver moninga po mabe kozala po ya lufu azala pe sauver so ya eza pa moi sindi yebana kuna za numéro ya Mohamed Ali oyo eza pena ke ya kina azali ya zaza oya lufu pe naza nango otosolaka to na kindanga ye mtayambanga so na ke na ebite moi songo akoma kuna ndenge nini po mobali koto akemba po na yo po yo sala kama ba voyage koma omoni mwasi po pa kopesa mwasi ya a voyager tant na puissance na yo ezala pe mabe donc cela comprendre bien si j'ose en amourer que mutu ba memelio na musala parce que moi si à Karamangi na lufu moi ça la ba commerce au découvrir que moi ça va avez moi ça mutu na lufu même ye kaka ye fi wana donc na bo bosa na te na mona na moyibo na ye na kutiki okuna na ye koto nzoka yo pe ana pano za subo wasala ndeni donc trouble nga mutu donc nga pe na ye awa parce que na longwa bino bokenango ezora ba jour ebele bolo bana lufu ti ça te so kende tina tongo boko ba pe na poko OK de so longwa pe na ba 8h si toko ma ba 18 17 so nzele za bien okomi pe so za pe mutu mo boke oyekano ka osala ka cop ozonga lobby poko ozonga pe kini. Donc c'est possible que ça là mouvement oui normalement parce que nga na comprendre que donc abimana papi abima pe na Mohamed mais c'est pour ça ni tezana c'est comment on appelle comprendre que la fille et mon ani penzana noté mais les solo ba betelanga oh oui Mohamed ebisanga que la fille azana zemi ils ont risqué et tomber dans la même histoire là yo. Effectivement. Mais après moi ça s'occupe moi dans 6 mois. Effectivement. Oh yo nga so pas moi dans 6 mois na isuka pe ka bongo. C'est bon. Nga na comprendre ki nanga déjà. Donc yé la fille ando sala nga baje. Ba ko kanga ye hein. Bon. Nga ndi mama pekisa nga po batala ba Kongo ba ko lianga pamba donc na osala no vie. Na no mkedo funa sala no mam na ngona osala. Donc na ko kota na muzino te vite na comprendre que les garçons wana nde mutasali mamo tout est comme aboui. Oleke koma betiraima ya mama wela po basi bataka biso na ba confusion trop na tika ki ye na ndenge so ezala ki zemi ya solo ke longwaki Nzambe ka nde mutayi so eza peka kosela nga likambo Nzambe ka mutayi na boya ki na nga na tikela e tout na voya même bilo tout apale na tike na zonga pena 0 na komo vana super account na nga na bandal bandela pena so via 0 tina koma o na yo et là tu te retrouves encore dans une histoire où il y a un collaborateur na yo. Et il s'appelle Mohamed. Ouais. Chers amis téléspectateurs, Tokota Mohamed. Tout se retrouve après. Merci. On a bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala. Pourquoi pas obomba mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te. Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer ce programme de Vérité en face. Nous profitons pour vous exhorter à investir dans l'immobilier. Je pense que nous sommes le bani dans la publicité au Botswana là. Et là, nous sommes avec M. Mohamed. Plutôt solo là. Dossier naïe. Monsieur Mohamed, nous avons que pour solo là, nous sommes ceux qui va acheter caméra dérangée, ils ont juste comme preuve, il y a dossier nous autres dans awa. Vous reconnaître un des valeurs de Boussonaï.
Oui, naebi ndeko aza biso na nga na reconnaître makala naebi na repose au moins ba question moke juste po toyeba kokokisa maloba na ye na oyo yo koyebisa biso. bon ezate ozo travailler na ye non na nzela ya oui na nzela ya lufu ide yo asuli yo mosala oza na mwasi na ndako. oui naza na mwasi na ndako Carmen ozalaka na ye akendaka ye mo mpe lufu mokolukaka oui akendaka lufu azongaka na cadre kaka ya koluka kaka eza eloko asala yango te na volonté na ye babino mibale tosolola ke akenda oui naza content donc biso mibale tosolola nayebi ke akenda yo pere moko bomokende na ye. oui nga pere moko tokomokende aza na mokumba c'est ça non aza na zemi. oui aza na zemi. Bon, en fait, to bengisio awa na invitation ya ndeko na biso mpona kobeta mwa lisolo moko concernant ye aye me nakopréféré ngai te nabeta yango nakopréféré ye moko aexplike yo situation ezali comprendre Mohamed, olimisanga vraiment parce que naye na eloko tina média yo oyebika ngo ngana otokutana nango. Oui nayebi olimisa pena mpo oki le chef azobeta lisolo awa ke mama azemi ti mama azemi na ebimi na média oyebika na kutana nango très bien donc nga nakolinga te okoya na même bêtise. Mwasi oyo ovivaka na ye oza sûr mpena ke mwasi oyo ovivaka na ye zemi aza nango eza ya yo. Mohamed, totika bablague na vie. Pardon, te nalobi boye parce que nayebi pourquoi moti na ye no awa nayebi ke awa nakoka oyebi so mpo otan mosu ongoza na baduti yome kocomprendre nga par rapport a ndenge nga nayebisa ye namoi na ye nango na média mpo na média awa nayebi ke nazwa piste ya solution mpo yo ozala nde sauve. Mohamed, mwasi na yo Carmel nga yo oyebi avandi na to bandokino na lufu ava to bandokino na yo mwasi namona deja Carmel na lufu yo oyebisanga kazaka na lufu nga namona Carmel na ndako ya mobali mosusu nazoyebi so eza vrai papa namona ye na ndako ya mobali mosusu nga nakolinga te yo koya na même bêtise wana nakoaccepte yango ata moke te Mohamed. Est-ce makambo ozoloba asinga nango Mohamed nazoyebi so naza clair so na ye nango na média boye nazokosela mwasi no likambo te eza teke no nasali confusion ya bilongi ya bato nalobake no Mohamed nazoyebi so clair mwasi na ngai nga naoyebi so oyo eza vrai komona ye na ndako ya motu Mohamed tina ye nango awa eza po yo ocomprendre ke tina memi yango na média eza po yo ocomprendre ke no mwasi na yo azosala mabe oyo yo oyebi te nga nakolinga yo koya na bêtise te ta mosusu zemi wana oyo aza nango nandimi teke eza yo po so nakie kuna pa papi na lufu ezalaka même langage ayebisanga ke Carmen aza na zemi ataka elo oyo alobaka yango oyo mpo olobaka so lokwa nga nayebi ye epa na yo donc nakolinga te yo koya na bêtise yo oza ndeko na ngai yo uti na ntango moko ya pasi oyeba likemba osakana te Mohamed. Est-ce que mutuna eza normal Mohamed nga mutu esala mabe natuni nga nakomi fou te yebisa nga nakomi fou makambo oyo ozoloba ozoyeba niveau makambo oyo Mohamed nazoyebi so clair oza ndeko na nga nazoyebi so clair Mohamed fungola misu papa fungola misu mwasi ya malmene yo te papa mwasi ya malmene yo te so omemami na sentiment okoregete plus tard mpo yo olobake jasa lobe nanga makambo azalaki nanga ezomena boyi koyoka ere yango oyo Mohamed ere yango oyo soki atie tembe babenga ye na telefone ayawa naloba na misu na ye so ayebi elongi na ngai te Mohamed ngai naokabolo na mwasi na yo Mohamed ngai naokabolo na mwasi na yo Mohamed problème eza te yo oza nimero ya Carmen mpe babenga Carmen awa aya awa sikoyo aya awa akuta biso awa aloba na misu nanga nga na otuna ye baquestion soki atie tembe kobenga eza na problème te siki so tobengi aye awa Mohamed ngai namona Carmen na mobali mosusu na ndako mosusu kuna na lufu nga namona Carmen
Carmen a servi na biloko na lié. Carmen wa ngati déjà. Mohamed. Carmen wa ngati. Le problème est ça. Pas bien Carmen. Aya awa poko. Problème est ça, le problème té mais oza sigma kambo yo. Mohamed. Est-ce nago ya pena awa pona lo baba bêtise na lo bana ça la mensonge na ya lokuta awa ngasa la mensonge. Mohamed. Na yebi ndenge Carmen alinganga ko sala nga. Mohamed, non, oyebi kanga na kuta il faut Mohamed, oyebi kana zaki nango très bien Mohamed. Non. Oyebi kana zaki nango très bien. Mohamed, pardon papa. Kana zolu kana sauver Mohamed. Non, c'est pas moi ça. Mohamed. Loka makanisi na Mohamed, loka makanisi na. Olive loko moko lobi que oyeba ka makabu suka boy, makami me suka boy. Oza moi sina bete ko suno na ya. Oui, na o comprendre que ye alinga moi sina. Mohamed. Mohamed, oza sima mboloba. Est-ce oza sima mboloba? Mais comment vous bimisa makambu ko eza Mohamed nga na posa yo za la sauver. Oyebi kana uta ko na mo très bien. Na bete la ko solo tout le temps tout ce Carmen a bosa nga mabete. Mohamed, ça problème té. Ça problème té. Pour na ko arrêter bêtise. Pour oza la pena sauver. Pas bien à Carmen là ya awa. Makambo ozoloba, soki olobi yango na miso Carmen te. Papa, ngana banga Carmen la ozonga mabe. Yem tane sa. Ya le sanga. Oni buzoba boye. Tena tu yem tane sanga pona loba vérité na soma na lobaki na yo na ndaku. Olingo comprendre ngate. Olingo memanga na débat o so iloko ate yo zo boya on dimate. Carmen la ya awa. Eza capable de faire na yo ya. Yebi nde mwasi na ngalinga nga ko sanga. Eza problème te. Loko yo boy, loko boy. Carmen a ya on na misu na ye puis na otuna vandi singa po boloba na otuna Carmen so yebi elongi otena lufu kwa yebi ke nga akuma mutuka aloba soki ya c'est mieux to benga ye oloba makambo yo zoloba oloba ngona misu merci problème ezate mon cher so lobi ngo te ozanga ma mais yo so yo comprendre vraie version oh Mohamed non ndima kuna za musika na po yo comment malmener pas basi oui na ondima pas parce que comment utiliser problème te ozonga na vie ozaki na mwana problème ezate. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Des régions saliketo to bengisho awa parce que yé des salana na mobali na yo azaki na information moko information ya pesi eza plus ko concerné yo bon comme eza likambo oyo ke balobetaka lisolo ya motu ndenge olingi soki akufa soki moto ye moko aza vivant babetaka lisolo na ye te fo ye moko azala wana mpo atémoigne andima yango to aza na droit na ye mpe toyoka version na ye nde raison oyo Mohamed abengaki yo parce qu'il y a pesi Mohamed information moko te concernant mais nalingaki avant que to pesa jonsi maloba nalingaki to tuna yo na misu ya mobali na yo parce que ozana likambo yo moko yebi ke ozosala oyebi ke eza ya mabe likambo bosalaka oyebi ke eza secret oyo oyebi ke mobali no ayebaka te mais lelo oko yebisa yango yo moko naza likambo te likambo nasalaka na banzela na yo okendaka ndenge okendaka kosomba biloko na lufu koya koteka na kina tout ça oza na likambo te ekomela yo na banzela okendaka eloko moko te te nga nakendaka juste kosomba biloko kodefisa koteka surtout mamaka mosu nayebi te problème nini elongi na ye mpe oyebi kaka na ndenge mobali apresente yo ye to omona ye kala peut-être avant mobali apresente yo namona quelque part mon frère s'il vous plaît tika biso tomema likambo na malembe nazopesa yo temps oexplike ye explike ye qu'est-ce qui se passe mobali naza awa ayoka eloko oyobeniseli awa
omoni na vie atosala likambo na se papa loba no likambo za mposo loba na nte